mais ce qui louait da Silva ndenge libote elobaka yuko maboko ya mutu yango yeba ko zono libanga te so la non non cha mwa ina muke libote ezolobaka uti na maboko ya mutu da Silva avec amna mutu te da Silva na ba artiste comédien bela sunga ebele babenga pe na ba film mais pas c'est ça kaka c'est comme si communication salami bien te ou comment? Non, da Silva quant à moi na ka ma da Silva te. Ndenge pe batu bazo mituna pe. Ngana ka kiango 4 jours avant kufa. Moko mais c'est comme est-ce que mawaka po na matanga. Zo comprends pas ninge kufi koto bino bimi fiancé. Bon, ya moninge kufi. Bon, maman grâce te mo pe na comprendre ngote mais babongisa kaka na so comprendre ngote. Na comprendre vie. Baninga boyaki fête ya moninga bo sepelisa. Mais beaucoup ko bete sous mosinzo. Te wana na bambanda ya bana mibali. Adorande na ebité. Wana na ebité. Nga to beni Karim Okonzila Baron, to ba o salama ki lobby fiancé. Enfin t'es mes fiancés parce qu'à moi c'est que non ta quand elle lengue au so mona mina Karim mabe Zoro soka bimaka Zoro soki abima tangi binonyo so tuna ba manike boza basina e bon manike ko zela so manike bela azana mais quoi ya yo zo boya ya muninga ndozo ndima za bien que so mona bela Karim tele na boka mai lobby na robe na libele vend lokola pai ya jaune yuko libele kitoko la lesi bana ngai to la binza mbe pambola lipambole kiteti na libota na yo en tout cas naza mingi oloba te liwala yo. Mbote na bande konyo so bozolanda biso à travers le monde, c'est bel et bien moi votre humble serviteur Jerry Kobetox D7 de la presse. Merci beaucoup Nabino tout bolanda biso na média ligne autobengaka internet YouTube. Merci beaucoup na ba fidèle nyo surtout ya Vision Plus télévision. Merci beaucoup na abonnement Nabino, ba partage Nabino. Merci beaucoup ndenge bozo continuer kolanda biso et na kopesa moto ya Yambokolo chaîne oyo Mama Bella Dinganga mwasi ya mwindu sans microbe bambote belé. Merci beaucoup na notre coordonnateur Trésor Walukong. Merci beaucoup na Kip Mobimba ya Vision Plus télévision. J'espère que bozo mona nazali sika o matanga ezali parce que biso to lobara artiste amuki azala raté ya munene azala raté et surtout muto yo azalaki déjà na scène ata atika ki scène miko moi tango ebele il faut to ya to panza sango lelo nazali na matanga ya ndeko na biso moko o boyebi botala na banzonzing botala na ba film ebele et surtout na monde artistique azalaki mais et azaki pe moto ya mosala ndenge tozaka biso non surtout to rappelle ba misala musu to salaka il s'appelle Da Silva Ilunga plutôt oyo azaki artiste et comédien ou azaki na connaissance ya ba comédien ebele azaki moninga ya ba comédien ebele voire même nga na zolo ba oyo film moko écrit par Jerry Kobetox réalisé par ma sœur Tendresse Dibinga film obotalaka bolingo ba pomba et si la raté na internet batubo se souvenir na film wana eza na tableau moko o Da Silva joua Tendresse Karine Yamado et Pomba au Pomba Kangaki et moi c'est Banda Luka Abetaye donc garçon au Banda Luka Abetaye il s'appelle Da Silva Ilunga Oyatiki Bisolelo donc à jouer pe na banzonzing presque ebele oyo bande connaît bande ko bengaye ba Pululu ba Ginola ba Christian Shoga voire même j'espère que tous les artistes et comédiens mon côté abungi Da Silva Ilunga o tozo lelo alors nazo pesaka ba condoléances na famille na mobimba biologique o lelo ko bungisa moto monene boye jeune boye na âge oyo eza pasi eza parce que une semaine yango même ngai na uti ko perdre petit frère na biso 5e na biso botaki ba vidéo passion na yokaki eza passion famille bazoka lelo oyo nzambe na bolingo tokosala nini ye muta permetaka ye muta zui moto na ye alors lelo to yena matanga tokosola muke tokolobisa batu pena ebelete parce que toza na ba connaissance toza na batu pe basaka ne musala hors cinéma parce que azaki mutu ya batu tozo mona même maestro Fabrigaz a regretté ma casse na liwa ya Da Silva Ilunga ba musicien belé même bina filé même Ibrator parce que na orchestre Ibrator a yebaka Da Silva Ilunga et toza na Tendresse Dibinga
oyo Césaire ça na yepé musala oyo ebelé na point noir et sala vraiment film ebelé tant on a zolo ba na point noir tout bande retour à point noir bayebi alors tozo soyez appelé ça moi témoignage muké par rapport ya ndeko na biso nenga tiki biso ezalaki nini te belé na point noir bazoka moi Da Silva ilunga mbala moko kaka boye atiki biso tokomeka kozwa moi éclaircissement et pas ya tendance dibinga poto solo na nayi toke na transition na kotisa tendance dibinga tope na pousa na pembeni sika zali poto solo moto. Voilà, merci beaucoup. Tout ça déjà dans tendresse dibinga mes condoléances. Ah merci vieux, merci vraiment. On a koko banano boye. Le Da Silva en tout cas comédien tout aux ans à matanga. Tokufeli ndeko na biso po azali ya azali l'équipe nanga za grand frère. Grand frère moi za nanga malamu bandeliti na suka na ye. Ba to na za grand frère ndeni. Ya nanga propre Miguel il passe à Da Silva banda kama banda bomwana banda ba point noir tiba ya Miguel lelo akoma Miguel Tshisekedi ya komani boda kombote Miguel Tshisekedi de vous comprendre déjà place ya comme sala ngo selike ba kabwana musapo Da Silva ba benda Miguel na musala ouye Da Silva za ko sala et puis Miguel ce qui na à côté na théâtre ponga le qui ne pe na zalaki il va benda pe Da Silva en tout cas Da Silva nzambe na ngai titre to bateke so mutakufi ya ko mtumalamu non bobinga na lobakati so akima be okufi ka mabe pona lo bateke o kufi akima netinga so akufi ba kinona ke poli na finga kana ba vérité so finga makamute apo na zaka na ka mwa malamu te na kana mwa malamu te alors to akufi lelo bien na ngani azako ngambala batu te balo baka bongo te ngambala ngambala batu yiba lo alinga te ayiba ka te mais pour la vérité ko finga la vérité tout ça ta balo baka na ye comprendre ba bomba ko se makamute na mwa malamu Da Silva avec amna mutute Da Silva na ba artiste comédien bela sunga ebele ba benga pe na ba film mais pas ces zakaka tozomona na te ndenge tomona naka c'est comme si communication salami bien te ou comment non obi que parmi bomoko il pas à dîner na bomoko na kati ya azapa administrateur na bomoko bon tant malade Da Silva quand à moi na ka malade Da Silva te ndenge pe batu bazo mituna pe ngana ka kiango 4 jours avant kufa ezana ndeko nanga master nanga Martini na PCM te sikazali abengenga bango na Niki Lopez abengenga atandula izo te na malade ya nini kaka te to na Saint-Joseph mais le to longwa to ke na même batiso kankokolo ki tellement ezara wana ai ba OK kunanga be OK na Rolanda bino ma vie ce que bobi kaka ba tournage na ça peut déménagement ils ont vraiment tant qu'il était na vanda ka avant ce téléphone nga ezaki okangama na téléphone na ordinateur na chargé et autre moi 20% ben la fond au téléphone na fond moi appelle à Shoga en tout cas que sans Shoga mon frère soit fort appelle à que sans Shoga olila nini Da Silva kufina ko sur le baté ba mona kat na ndiko ganga na sur téléphone na bengi maswap yo zap o te mama ngambi ozawa peut-être Da Silva kufi nini bazaba en tout cas bazape na yebite to benga Shoga na zu vertige na comme na koti na bibi desko basoka ko benga nga mama bazana morga mabanga ba comme ngape na zana nga pembeni ndira kendeki rapide atika le papa na vuna mona leki na nga grâce de kombengi nzela okei tina morgue to koti ko so te même na walonu ba mona image makina morgue donc na koka même pas ko simba téléphone souci na olela akufi ko mutu alali ngana ko akize mutu te n'attend quoi qu'ils aient la preuve mais ce qui lui Da Silva ndenge libote le bagay pour maboka mutongo yeba ko zono libanga te so la non na moi ina muke libote zolo baki uti na maboka mutu na boka mutu à partir de musala Da Silva abenga bato sunga bato musala nini parce que non sala musala ni balé ya théâtre te parce que nga babenga déjà poto benga lobi moni bino bata maboke poto déjà bengi ngai teza bato ba non ya bato maboke ba bomi été ezaki na musala moto ya mec na musala pour que avaka ta mutema lo ba bloc moi je ne sais pas parce que je suis pas mieux placé pour dire ça donc babi petit a même na musala nda trikela qui et tout ba tizaki tibala sa moto engambe mobile ou azana charge nene lelo mutema bato ezoki passe na mutema donc mabuta ko bango exactement yo muto sali loko si réellement c'est à solo yeba
oza libanga te obeta 200 000 ante na sa moyo okufa no yaya ominoka fardo apamba lisuma buzoba oyo ezanga mutu na makolo oboma ndeko na yo likola musala mundela ngo pena bakangi na yango osuka uwalongo un monde vivant on a kolobaka ke molimo grand frère dasiva ilunga wetu kwetu tushimimasha mumenu mwana tatu chimaki na chilobo wa chilobo na bien ngo chilobo depuis tu es mon frère et puis tu es puissant et puis tu es fort ngazi na kwa teso ntasa kufia kufi ma makile gangaka tozana besoin to mona bilengo ce que moi je peux dire c'est ça voilà et là on a retenu moi témoignage j'espère que nga première fois na mona da Silva na mona e pa na yo et nazo se souvenir aya oui bisinga ve o mutu na biso ayekin asara na poneur mais batie akoma kosala awa azala gérant bébé la biso moi témoignage mukazaki en tout cas da Silva zaki mutabato même mon nabi que jour enterrement ba comédie ba comme belé ba oye belé pe moi tout devant ti butu ba oya kana bango comprendre vie ndio soso que da Silva lo boko pété da Silva ibi osilikate asekna mona ska silikate ya sekana obeta o mabuta kofi yezo somo omona solo yengene kitoko amela masa o sepe da Silva kabaka aliaka na bato amelaka na bato yango bayimba na Brazzaville balia na nzambe bateka nzambe échange te o mboka te donc yango basel mais Dieu seul sait moni ma misu moi mbala batiki bana ye aleli bana te anyoko na bana ye na mwasi lelo ndimo la isaka mutu na si et gravité tozoka déjà mwana suka be mwana liboso laksingana auto sala auto présenter diplôme d'état te mi balinda toza diplôme auto zo diplôme liboso mi dena ba licence béni siko matanga est-ce que basi basali déjà programme en tout cas franchement na qui dans programme c'est le bako ça programme pour akufaki le dimanche akufaki vendredi hein ouais faire vendredi ba 17h ba eronda kufaki voilà, j'espère que tu reçois autant de belleté. Liloba Mouké, par rapport à Siko, Abima qui peut trop. C'est qu'il y a un souk avant de se théâtre. T'es en dehors, c'est en dehors, Michel Bozo, Lora Bakata, Yaya Gabi, Lora Chouka, même Lora Bouiboui. Yaya Bouiboui, même à Bouiboui, avant Nana Koufa, on a mis sur Nan, Chiko Koufa pour nous. ando benge pe matanga mashako c'est comme si na monaka ya azala kama matanga mashako to kutani to sola bi olingo benga ngana biloko note ngabi na benga ya yondo comme patron to sola ye babilo ba to bile bando benga ye ba to bile vraiment de longa na sala ba comédie to lila da Silva to lila ye to sala so cotisation te ba comédie so ndeni mais to zabatu to sakande to sala parce que tiki mal malgré Mundela au foot à Maramoutou mais na elle na biso babola mo asala biso to ba ko sala ndé to ça to créer mo groupe to sala ka to ça quand des gens moto azangi da Silva te ba commerce ba comédien o bando ko trop ponton ba c'était ata on a qui n'est plus ba musicien da Silva ba répétition na bino ba concert na ba mbongo bola ba mbongo pona ibi anota ndé master na zaki non non on entend aller à faire gaspiller trop beau il y a que ça décor non on entend on a bango trop ya nani parce que ngama musicien on a banata on a bien ba leki ya na fabrique ngana ba ma musicien te ye wana soki ya na ndo mo ba pe trop donc bango ba se manifester ba ya matanga ba ndasi va tiki bana nata na momo na tonta no ba bana te na bona tumba zai ko rango o tana sa tumba donc j'ai des larmes. Voilà, tout ça matanga na ebiki masolo ya matanga to sololi eza pasi te na ina tuna yo eza pasi to ebiki to ça na pasi to lela ndeko na biso mais na kati ya matanga na eza pasi kaka tendance pourquoi makamno so te bima na internet ka komona bima ka komona naza nzambe na star na bango liko na madame na dibika madame no balité na madame ko na madame no balité nga ya no na zula lembongo te na madame na sense madame fo balaka madame kasi fo madame on a madame ya ko bala te na ba moi c'est poids au moins na tondi mama na tondi te tele mupende moi libele na mama pembe 20 ans obike to la matanga c'est makambo obike c'est banga makambo voilà to sola nan obi pourquoi la bi makambo ko ya kaka pano Zoro mabela ko longa poto ay ko lubaki yo kaka nde il faut cibler il faut za la mwasi na ye to si c'est des makambo matanga il dit soit les katana Zoro mabela
Mena fingi on a c'est pour toi matanga li doucement li katana yo. Wa mabe li katana. Lo bango za kimia ndozo ba malamu. Kenala ba malamu le kamabe. Boto ya tumana. Na ko linga zoro nyoso to nzo za pembe. Makunza pembe za koko. Zoro nga ko matina 18 ku vie. Parce que zoro ko ça 18 ku. Nga na mulubati. Na balola ka makasi tuluke to na sotina benga mamulu baloka to pete za blague te vie. Zoro azana milimo mabe. Zoro soka bimaka, Zoro soki abimaka. Tangi binonyo sotuna ba manike boza basi na e. Bon manike ko zela so pour manike bela azana tibaka meko. Ya yo zo boya ya muninga ndozo ndima manike azaka faible te ba pour business bien ki sinjora ya munoko. Et puis ki sinjora ka pe keleko. Yo ka enkele ntomela ba bombe yo noko kangisa vie to ngana ngana. To kanza. Chibao. Ah mon voilà question Souka toza matanga Karine Mokonzi fiancé enfin a comme fiancé le bango kana nenga se matanga parce que faina tout non enfin vous allez fête dans la joie une joie immense je suis dans l'émotion à Yahvé à libérer donc je suis dans la joie immense le qui n'a Karine Mokonzi la baronne c'est vraiment Koutou qui parle vous sentez vraiment Koutou doit dégager son a télémi bolé la bakoko balinga bo ba te wala ba nga pa ba ko na tata mwasi na ba ko na tata mwasi qui parle encore na bit na la Chine na maman Koutou la Chine mais oui vieux habité donc maman Koutou la Chine c'est maman Koutou ba lobby mais maman Koutou na lobby te maman Koutou lobby donc na sengo moko na za comme est-ce que mawaka po na matanga je comprends pas ya moninga kufi koto bino bobimi fiancé bon ya moninga kufi bon maman grâce te mon père na comprendre ngote mais ba bongisa kaka na so comprendre ngote na comprendre na comprendre vie baninga boyaki fête ya moninga po sepelisa mais bokomi ko bete sumo sinzo te wana na bambanda ya bana mibali adorande na ebité wana vraiment na ebité nga to be mimi Karine Mokonzi la baronne to la salama ki lobby fiancé enfin t'es mes fiancés parce que moi c'est que non ta quand elle lengue au so mona mimi na Karine oko lembo la Karine moi salula moninga moi si mobala lula moi je m'en fiche o ngaso nazo sepela non 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 on est ba complexé on est vie on est vrai job o mbali kitoko te obi pourquoi na lobi bongo yo za mwana mwasi ya yo za mwana mwasi ngala za ke tika na bisa ozana bisa obi pourquoi ba lobi bongo balo banga ba pesa lesbienne j'aime te yo na bi ba benga ko lesbienne obi pourquoi na loba bongo garçon mona embene miso alobi lekechu aloba na oza mipenda bien moi mobala aloba moninga mobali mais c'est normal mais normal vous encouragez biloko bongo mais c'est normal ma bête au vieux bon na point noir ba lo papa oka bani belle baba bongo mito nga mo sa lulu lo bando sa na makanisa mabende wana yo nga bani nga basi lulanga et pona kitoko oui to za boso na basi lulu c'est bien il faut mettre nzema maboko mais nzema bokelanga mibali ba lulu basi c'est bien wa vrai chéri wa vrai Joe nga pona nga somme to za bien ba za bien est-ce que so mo délibé la Karine telle na boka ma lobby na robe na libele vendre lokola pai ya jaune yuko libele kitoko beaucoup de seke boto ngoli na mbanga na bof bika eka leso eka liambange non wow Karine eka félicitations une fois encore de plus to yoka bato mobali otala oezali Karine donc tala oeza mokonzi oeza mokonzi parce que netinga muto atala tendance otala tendance mobali nanga tala ande dodi atala tendance parce que ça c'est mon boulot eloko ya mvutanga mais quant à moi eka azu mwasi po Karine na lukani bivignon so ba doit ba sa kilomètre ki kalakari na ki sika batu lelo donc eka azu mwasi. Voilà, merci beaucoup. J'espère que pesa moi li loba suka ou est-ce que to bimis ko na délire to zongi na matanga. Moi li loba suka la bandi ko surtout balande surtout point noir hein. To lela ba maman bandaka bana ponton pona bien pona matanga peso salama. To lela da Silva ba maman ballon ba mama ya ballon ba BBC. BBC bo se mobiliser. Boya et bien to sentir que bolina da Silva ça qui a bini. Bana ballon à 4. Babi Bana Bouddha, 9e rue.
9e ring bolela boya to santo la da Silva avec honneur na valeur oh aya na pagaille bomoninga boso mona déjà nga o boso mona olingi na trop toi la matanga vie ya sikeza da Silva mutakufa muta délire est-ce que yebi vie na nga muta délire abato mela to lela comprendre et puis aza garçon propre swag mais plus de faire l'artiste allemand. Donc, tout le da Silva, non le baboué, parce que tu comprends qu'à Koufi, mais Moïse la méthode. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. J'espère que l'émission n'a pas Koufi Nganga, n'a Koufi Ngaye, n'a pasteur naye, n'a pas voisin, n'a mobali, n'a moisi, n'a pas de pas na fingité. Nous avons fingité que ça Zoro ma bien là, parce qu'il y a le carrément dondo. Zoro ma bien aux impuissants. Wa koko nandimite oka soif yopo o kata mwasa famke il faut ba besoin que c'est baba nkoro keba na édition. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on a Tikio. Voilà, la Tiki Tendresse Libinga. J'espère que tous continuer matanga toujours bandeko bazole la da Silva Ilunga oya Tiki Biso tonton Bogard vraiment moi la mobali mbinga boye. Donc vraiment, à Tiki Biso, tout ça déjà, na moni mutu pena zali pour na sa témoignage parmi bateau baïba qui na Silva maman na peso kiti place Vanda. J'espère que banda ko kande ba benga wana mama BBC. Comment on a mama BBC? Comment la Bibiche Mavambu les beaux cachés à la femme difficile. Voilà. Lelo da Silva Tiki Biso biso na sangwana écouter ki wapi. Sango écoute ngai lobby na kati ya limité samedi sango ezwa kingai en tout cas nazaki à l'est kotala muninga mobali oyo ayeba kozana batu ayebaki yaya ayebaki leki ayebaki papa ayebaki mwana donc da Silva place ozali au pied biso passe to ebité na limité est-ce que to okuta na suna Gérard lokwa yo Gérard ayebaka valeur à batu Gérard wakamataka mbongo na te ya poche abaki selio osomba baloki côté ka bongo ya kopesa ye da Silva pesi biso passe o pesi biso penza passe mais o nyonso ebiki azana nzela na yo nzamba futa ye ina nezebele ezebele da Silva kota libota bana bazana mikie libota ezolela biso nyonso tozolela po toza bata ba fond de risque toyebi ke soki toye yo sona mundele nga bibishi na zwi ballon na ke koteka na zwi bénéfice na lesi bana ngai to na binzambe pambola lipambole kiteti na libota na yo en tout cas naza mingi oloba te liwa na yo tika nzamba kotalika mbo po to ana pasi ya pasi. Voilà, merci maman. En tout cas, avec douleur, boki ndenge ndeko ya moi si azoloba oyo azotema témoigner ba témoignage pour na papa na biso da Silva ndeko na biso leki na biso. Voilà, merci beaucoup pour la ndeko nyo so bolandi biso na Vision Plus télévision. J'espère que boti ko ka témoignage o bandeko ba témoigner par rapport à la disparition ya ndeko na biso. C'est un artiste malgré bimaki déjà na moi muke na musala oyo. Il s'appelle Da Silva Ilunga oyo autiko tika biso. J'espère que vous avez tous la matanga, bandeko tout bolandi biso à travers le monde, surtout dans Point Noir, qui déjà matanga les ali partout où Sika Da Silva Ilunga et banaki bazole la. Merci beaucoup et vous continuez à s'abonner à la chaîne Nabino Vision Plus télévision. Merci beaucoup na abonnement Nabino, continuez toujours à aimer vos vidéos, à partager, à liker. Vous n'allez jamais déçu. C'était vraiment votre humble serviteur Jerry Cometox de la presse. Mais par rapport il y a matanga ya lelo de ya lelo parce que Sika artiste à Koufi, artiste à Zuli Kamoufoto ya Kopé Sabino Basango. Merci beaucoup à la patronne à Bella Dinganga depuis Londres. Merci beaucoup à maman pasteur Titi La Source. Merci beaucoup à Danine Zila Nadible. Merci beaucoup à Mise Misenga Motema ya Emeka Ikaembe Dibula Diama. Merci beaucoup. Merci Nabino tout. Tout continuer qu'on a toujours scotché la chaîne Oyo Vision Plus télévision. Quant à moi, je vous dis bye. Restez toujours scotché et branché la chaîne Nabino. Bye.